Bercy attaque artiste. Azalé na délégation à Batou Bakindagi na bango soirée wana ko s'est passé un bon moment na kata métro bar na Bandal. L'air ba komi na métro bazo etan ya ko ensemble et bon na minute wana nga na alaité mais nga pe na aller na Bandal aller na le quartier. L'air nazo lungwa vers 5h ndé na yo ka communication. Si c'est un atali que nga attaque artiste full ya Batou landanga na calmer température na bango nyonso wana te sengani ba o bazala na senti basa musala nango nde sengeke artiste akota na kataka tanga koti na kataka moko ya ba maître et moko ya ba v moko et à partir nzoto na biso atiki biso maître Richard ndeka na otoloba que ton âme repose en paix atunga nde o ekomaki bon, l'État bercer se censure que Maître Richard Kouina Makadam, Vansaki Damo Liboso Verba, Kolongwa Métroba, Tibako Makoto Hôpital à Inga. Il y a quelques kilométrages de Salamé à 4 sur un an. Mito Solola, Tokutana, famille à Bercy, et Tikelo, Romo, les amours engagent, où il faut permettre que Bercy à la Libanda, pour ça, la démarche, il y a Kokunda et Bembena Matanga, après le Makamusu Sima. Yango sikoyo mutuka Bercy na micho eza na niveau ya parti ya Kalamu tous les deux familles bazoya bakutana to sola amiable ngana ozala été intermédiaire na magistrat to luka solution Bercy za libanda to ça ba démarche pour na to misaccord to ba ndenge to kolilande to kunda melo na osenga na bana nyonso ya ngiri bana nyonso ya mabele bana nyonso ya Kinshasa oya kufi aza mutu mne na kati mboka oyo aza mutu ko négliger te ba sportif nyonso ba yebi aza sportif. En tout cas, na osenga kimia ezala na matanga ndiko na biso. Binoka message boko. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de l'obela nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Na bino bandeko balandi ya Congo Millennium bino penza bayo bozali ebele scotché branché kolanda biso et surtout bonne fête na ba maman nyonso bolanda biso na ville province à Kinshasa pe partout au monde. Lelo penza mingi émission na biso to ende to sola bino par rapport à likambo penza to pe nungu o ezali kotamba na ville province à Kinshasa par rapport ko lobake ndeko Bercy mwana o azali artiste pardon atalaku o azara obwara epa ya Félix Oazé kwa longwe pa Félix Oazé kwa kei epa ya Ferregola akomaki pe longo et pa Ranson hein voilà lelo siko aza esu kuna te to signa pe ke fera longo la ki ba crignonso o Bercy mwana tchaki na kati ya album nae donc événement moko elekanaki na kati ya commune ya Bandalungwa esika mo penza ba jeune balingaka komela to benga ngo place métro et bimaki nungu Bercy mwana bomi maître Richard kasi bolanda penza ba témoin ya événement o bazalaki wana juste après yango toko sekisa bino mwa moke na likambo penza Tintin Binzo bali ba sepesa biso balandi ya Congo Millennium tolanda ngai attaque Bercy mwana ngero e de deux attaque mwana mabele massa collègue ami tokola to vandi ensemble et pire petit kani na présenter grand nanga aza pétrolier et Bercy à mwana comme pe moko ya baleki et pas ya venanga jusqu'à longongo le pétrolier li soit bana funa. En fait, c'est ça passé. Bon, les solos, et Salamaki, je crois, dans bar ya métro. Bercy, Alain a Palin, localisé dans le téléphone, kaka. Tant qu'artiste, il y a un monsieur, Azalen a posé ya okuta naye, basolo là, basolo, les alaki entre bangomi balé privé. Vu qu'il y a un monde artistique, un artiste à Kendara, à ça non seulement déplacement, mais il y a 5 ans de bureau. Que ton âme repose en paix, maître Richard,
o atiki biso aza toujours na biso tout ensemble azalaki moko ya ba maître o accompagnaki Bercy mona na soirée wana na métro et après avoir kolongwa métro tant bozonga Bercy a allé na volant il était monté allé na volant chauffeur azalé na volant jusqu'aujourd'hui hormone anati bon Bercy attaque artiste azalé na délégation ya bato o bakendaki na bango soirée wana ko s'est passé un bon moment na kati métro bar na Bandal l'air bakomi na métro bazo etan ya ko ensemble et bon na minute wana nga na alaité mais nga pe na aller na Bandal aller na le quartier l'air nazo lungwa vers 5h nde na yo ka communication OK bon azalé na kati voiture ndenge alara ke yo yebiki na lelo so ba moni artiste place mobo il y a des gens bayaka toujours pour nous luka moi eloko amuketi kala et artiste tant atali ke ngana attaque artiste full ya bato elandanga na ko calmer température na bango nyonso wana te sengani ba o bazala na senti basa musala nango ndesenge ke artiste akota na kati aka tanga koti na kati aka moko ya ba maître et moko ya ba ve moko et à partir de notre biso atiki biso maître Richard ndeka na otoloba que ton âme repose en paix attaquer moko ya ba ve ngirngir ndesenge ke likame komela e bon likame komela ke tangu bersa koti na kati mutuka ye moko maître Richard a ebisi chauffeur démarrer carte sani tokende mais ye azalé na se ami côté la quitté bon lui allait sûr que ozana facilité nyonso ataka relongo ya sani akota na kati mutuka malheureusement oui c'est pas ça qui t'a en luka kota ne arataki na prince sengeke akoya na makadam botango akoyi na makadam voiture batu balé na kati mutuka tango baki ba sentir que a été maître akoyi l'état ba luka bazonga ne o ekomaki bon l'état bercer se sentir que maître Richard akoyi na makadam vansaki da moi liboso verba kolongwa métro bar tiba koma koto hôpital à Inga il y a quelques kilomètres je salamé na 4x4 sur un an ndayo senti que était maître Richard akoyi na prince zongi sakar si mato sanini to zoye l'état ba zongi ça amoni ke makila déjà akoya ki mabe panzane moi na mutu les bazuye le tabac me met na hôpital na boutouana vers 5h il y a pas de personne se sentirait que mon takufi mais place à keyo ebi ba hôpital le long de comment nous tout soit yena nous surtout ces cas il y a accident que Bercy bon en vrai dire Bercy tout inquiété des alaka erreur ya muke bon principal place au ça j'étais tout mon nom musu so 4 ça c'est place passer akufi et loko ba bengi accident et à la volonté personnelle ya mututé on s'amène mutu ayebaka bon Giscard Longomo le pétrolier liso bana funa bon Richard azali ndeko aza famille Bercy paza ndeko aza famille donc bango mibale baza pena ba bureau na ngai naki na ba regret makasi nde na yokaki ba makambo esalamaki ndenge elekaki yango nakomaki na niveau ya famille ya Richard naki pe na niveau ya famille ya Bercy kaza na posa tokutana tosolola amiable dans les familles po eza likambo ekoyi déjà ndeko na biso aza na kati ya ndako malili toningi te azala kuna aumela ezala lokola sabotage mpona bambebembe na ye eteke biso bana funa bana ngirngiri bana kauka bana nyonso toza na posa tolela ndeko na biso noner tolela nanu kobimisa ye esika aza kuna na ndako ya malili toyeba esika nini tokotia ye mpona kobongisa organisation matanga toyeba place nini tokokende kokunda ye yango nakendaki na niveau ya parquet nakutana insister à dossier magistrat tosoli mpe na ye ebisi ngai problème eza te tous les deux familles tosolola tokutana famille ya Bercy etiki eloko moko eza mwa engage oyo ekoki kopermettre ke Bercy azala libanda
ozo sa ba démarche ya kokunda ebembena matanga après ota makamsu sima yango sikoyo mutuka Bercy na mitu eza na niveau ya parti ya Kalamu. Tous les deux familles bazoya bakutana to sola amiable ngana ozala été intermédiaire na magistrat to luka solution Bercy à Libanda to sa ba démarche pour na to misaccord to ba ndenge to kolilande to kokunda melo na osenga na bana nyonso ya ngiri bana nyonso ya mabele bana nyonso ya Kinshasa oya kufi aza mutu mne na kati ya mboka oyo aza mutu onégligé te ba sportif nyonso ba yebi aza sportif. En tout cas na osenga kimia ezala na matanga ndiko na biso mobulu ezala te des autres sabotage ezala te aza mutu ya honneur to pesa ya honneur malgré kufi. Bon, Bercy na micho yo aza na parquet à Kalamu parce que la force reste à la loi. Tant que mutasali mabe l'état aza na droit ko kangaye pona ko sambisa ye ko yeba mabe asali be malamu asali. Mais pona l'état normalement faut Bercy azo engagement ya ko kunde bembe ko sala ba makambu nyonso wana yango sikoyo teme aza na kashokuna muto aza tête osa makambu wana faut ezaka yabima po to appuyer biso nyonso te bandenge nini to komisa ko na biso place to kolela ngo na place to kokundango. Isa sikoyo lelo fo famille à Bercy na famille à Richard nangai pe na magistrat to solola amiable dans les familles likambo izora nyamate zora moto accident eza likambo o to provénérateur qui accident au salama mais eza likambo ko ya ko brusquement c'est comme ça. Merci. Bon en tout cas ningo balaka ça comme mbongo kaka mbongo mais en tout cas asana to tika moto na pas cité Bercy azali artiste aza en danger bana tongo to zala ki wana amoni à lobby au lenga salamaki ya rumeur te la bisinga vérité comme salamaki bon l'état parce que quand ya Bercy ils allaient mettre no ils allaient mettre dans viol ba mapaka déjà déjà mappé mais en tout cas tu ressens kaka que d'ici ça parce que chose réglée bana Bercy ya kangamaki kaka kakolum da komaki un artiste ça bolingo te so fa mo une de que tshabo se kate les autres c'est Bercy mais lobi okoela yo ezaki mama mopa o tsoka na yo na nini o likambo ko li Bercy lobi okoela yo to tikano ba les raisons di wana no tala ndubu nano ndeko na biso mwana biso collègue na biso abima libanda po akote musana en tout cas ngana ko benga na mona ngana tout cas ba polémique on a za kuna ka mais na dans ce message na faire Bercy za mwana yo sika doit fanda ka matata za raté mais au côté de Kambango de sunga pe aux exemplaires na au salango hein kwanda ba gauche droite o ko di mutu na yo Bercy ezali ndi ba yango libabe ya libabe mais en tout cas nzamba ko sala ke donc to zonga so kana na mikoko Bercy abimi libanda. Congo Millennium. Ouais. Sans oubliant, merci beaucoup. Nabino nyonso batu buzula na biso na culture info. Balubi sika masole banda. Mama na nga Nzambie, mère Tatiana Nzambie babebe. Beauté naturelle. Beauté naturelle. Ça dépend. Mais moi de rere posere. Ça dépend. Tintin. Batu nyonso oyo boza na posa ya komona Tintin mbinzo. Toza bongo kaka bisika boyebeli biso tolelelaka tous les jours bana makala bana bumbu. Toza wana pona kozwa biso na ba réseaux sociaux nyonso réseaux sociaux nyonso kuba na Facebook WhatsApp ti ukoti na bawana nyonso libero na biso pona kubenga biso osolola na biso ozwi limero na biso beti plus 243 mbala moko koti na 089 95 23 001 089 95 23 001 ou bien na 090 19 44 300 aidés. Wana soko bengi biso okozwa vraiment. Na yibite mbinzo yobe upesa susu libero na yo. Mingi ya kolobezali oyo mulimu musanto za kutinda. Balobi 2018 eloko asikeye eloko tokosala bino. Bondi mate. Ça dépend. Batu nyonso balela Tintin na mbinzo. Balobi tous les temps soki bolingi bozwa biso zappe mukie na culture info. Na Baraka TV. Baraka TV. Avec maman na biso Tatiana. Nzambia babebe. Muto ya longa. Balongi nyonso. Beauté na baloba kitoko koleka kitoki mosi. Beauté naturelle. Beauté naturelle. Ça dépend. Ah mami.
Mbinzo. Tente Kisanula. Pona bayo nyonso balingi balanda biso. Kaka ndenge tuyibisi bino. Fou de Jésus. Nzamba ba play le roi yonde. Bon. Kalamu mubimbe zo banga yo. Kongo mubimba ba confirma. Nzamba ba play. Mama na nga Nzambe. Nzamba ba plasma. Yaya. Quel que soit plasma na yo display pasuki kobwaka te. Kende mbangu na veni poko. Bon. Kuno okuta na Fou de Jésus azo changer ba revêtement ya ba TV. Ba revêtement ya ba biloko nyonso. Mbinzo bayebo. Tente Kisanula mabundi lokola maboko akupe. Taza kufinga nga yo moko munoko solanda kwa mabata. Tala za kubenga nga munoko solanda kwa mabata. Taza kutia makofi lokola mabundi ya ba bebe. Yo yeba ngoke mo bebe uta na taba. Na ndengi nini? Bebe uta na taba te. Nani yebisaki yo? Bebe bandeko nanga mo bebe uta na taba. Loba. Soko lingo yeba ke mo bebe uta na taba foko landela ka taba mala. Malamu. Po bataba mutu basala découvrir ya kubenga basi ba bebe. Omoni pena taba moni zeni fi moko boye po comprendre ke mo bebe uta na taba. Tala taba ndenga kubenga bebe na kitaba. Ndengi nini Tente Kisanula? Wana taba moni mwana mwasa za kulekana. Mbala makwa koti siki taba. Bébé! Bébé! Usekisinga Clément. Bébé! Oza mayele te yo. Yo muta mayele longo la renaissance koma gene mazuit. Wana pona luka yango na ndako. Mbinzo. Tente Kisanula. Yo moko yebi kaka nengi balubaka na basi konton France kontoko. Na basi France kontoko. Mama. Na basi konton kontoko basi kontoko. Mama. Constant. Na lubaka nanga yango. Yebongo lobi yango tendengi nini? Ça dépend. Moindre reposere. Ça dépend. Nako kubeze yo. So kumeki ngapi na kubeze ko? Yo kubeze nga. Na kubeze. Fue yo moko. Fue litu. Ya yo moko penza. Sozo mbale te banda. Yo moko banda. Aokimisa. Umoni aokimisa. Mama Tatiana. Beauté naturelle. Tente tunanga nini? Nini yaya? Mwana bébé ya aza 3 mois beli liboma. Kiadien. Ba memi en église molimo bake kutambula balobi mama moko ya quartier ya muté ya mabe ya memaki ye nanda kwa nganga simba kisha kungulumana kulobanoki. Seleri froxeleri. Mbinzo iye kupia pasi. Nini lisusu? Yaya paso epesi biso epesi pati vraiment tina kacha césarienne nangai. Mais loba bandeko nyosa culture info baza kulanda ba sepela. Bandeko bino mo buyibi tuzana mwa ba mama. Ba mama baluwe mutuka po bakena una journée de la femme. Tel mezalaki bako fetango na mayamos. Na mayalo. Na lubaka yango. Nyonso lubaka. Ba mama nyonso baluwa mutuka te. Baluwe. Koluwe baluwa mutuka ba mama nyonso bakota kate. Bakoti. Me place ya mama moko ezanga kate. Ezangi. Mama wane take courage alobi yefu aro. Arode. Korode mama rodagi na sima chauffeur alongwa kate. Alongwe. Chauffeur alongwa première. Alongwe deuxième. Kamine bandi kumata. Wana mutuke mati. E mati rond-point. Campus. E bandi kubima. Auto stop. Première entrée. Binomo wibi na ngumba ya première entrée. Chauffeur a libéré vitesse nyonso. Mama kaka ndenga lataki bilama ya moi de la femme. Bande koliputa na sima mama oya lataki epumbwa kate. Mama zo yeba te. Soki kaka mutuke leki kaka batu. Wa! Batu batari mutuka oyo mama rodaki soki bamoni kaka sumba mwele vuana na yo uzana ya bien mama za kuloba nga koto na vuandi te me succès ya boye wuti wa wapi bande kolika mako kama mutuka soki dendi nden sumba mwela pe mama nden soki dendi nden fuenya mama pe nden mama sentir moi quelques minutes mu pepe bandi ko bete na mipende atala boy desadi pute saraki nini epumbwaki mama zikaka loboko na portier awa kaka tangu chauffeur za kukanga frein mama tara boye boutique atara boye maison ba chinois alubi fuela lela na bapa mbangu na maison ba chinois chinois paza kubima na ba dossier na ye mama na mbangu wana tuta chinois ba dossier chinois na mabere bande ko tangu ba dossier chinois ko ime chinois déclarer na lingala ba chinois ndengi nini Tente Kisanula faut vraiment chinois déclarer ba mama hini mi hahono na mi hahono mama
Merci beaucoup. Merci na balandi nyonso Congo Millennium, bosepeli, boseki, bosali nyonso. Encore une fois, merci na Os Osango leader et pourquoi pas aussi remercier mon boss papa Riki Dibendi Bobby vraiment yonde ma solo ensemble là maman jolie Dibendi vraiment merci beaucoup à vous pour la confiance, pour continuer à payer sa confiance. Merci à Lenx Longelo les piliers de Bundes, Eric Lusandou le noble Bobby Bango avant Baya yo zala qui déjà donc zala wana kobaka kozala wana Eric Lusandou. Merci à toi Claude Ponda qui toque. Et pourquoi pas aussi remercier Balandi Nyonso et bonne fête na ba Nyonso au Borosepe la Penza kolanda biso sur Congo Millennium. Et encore une fois merci beaucoup Tika vraiment faut na remercier celui qu'on appelle Jean-Sul Wonda attitude égale à respect. Et merci à toi Christian Bobi Bililia lelo zandeyo. Merci na ba Nyonso bolanda biso na monde entier bolinga biso Ray Zangato. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup. Nabo nyonso bo benganga pour na encourager malgré malade, malgré nyonso Pinocchio. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Bo continuer toujours que s'abonner na Congo Millennium. Bobo to bonde ko ba ko na mabota mabino soki nzambe azongite. Retrouvez-nous prochainement. Allez, au revoir. Congo Millennium.